Émission ngana salango de yabanda kala. Mais avant na salango na solo la kina pasteur Moïse Mbie. Pour komela kinga audio ekomela kinga video ekomela kinga na koyoka makambo batu babanda oloba. Ezalaki gloria te. Ezalaki mwasi mususu oyo azalaki na poto, femme mariée, oyo azalaki na ba publication, il fallait publier yango po mokili mobimbe yeba. Mais kamwisinga ndenge nini ekomi boye. Photo oyoyo obomoni eza gloria te, eza la sœur Adassa bana projet mona pasteur. Bantu mokili basinga seko panza sangwa mabena ngai. Balingi filanga suka na mawalo boko na lisama. Bakatelinga mondelo na mona esengo na ngate. Yawe sala ndengo la gaki. Nazo sela tangwa bika mwana nga ekoka papa. Yawe. Shalom à vous, shalom à tous. C'est moi, la sœur Inès Nzembane, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Que la paix de notre Jésus soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui sont là. Merci à vos commentaires, like, nyonso o busalaka. Ponangai, Zambalola apambola bino. En tout cas, j'espère bon mon photo. Eza photo ya pasteur Moïse Mbie na la fille au bazolo bake yende soi-disant Gloria. Zambalola apambola yo mtokoti, bo like s'il te plaît, bo like vidéo. Bo like vidéo, nini o ezoleka na cité Bethel, nini o ezoleka epa ya pasteur Moïse Mbie. Eza passe eza mawa, ba rumeur ezo circuler. Makambo ezolobama bandeko na ngai, pourquoi pas to expliquer to solola na corps de Christ na banana nzambe o balanda abiso. Pourquoi pas to solola soki likambo ezali ya corps de Christ boyebi ke tozaka wana pona ko solola. Toza batu moko oyo toloba makambo tozomona, toloba o tozoyoka bandeko na ngai. Audio moko ezoko circuler awawa. Vidéo, ba photo ezoko circuler. Soi-disant, ndekwa mwasi oyoyo. Apanzi ba photo. Ya pasteur, pardon, ba audio tout ça. Bazolo bake, bamsu balobi gloire ezawana msusu aleki na photo. Bamsu bazolo ba oh, enfin, pasteur Moïse Mbie alakisi mwasi nae. Là, c'est la sœur Adassa. O bino nyonso bolandaka corps de Christ. Bino nyonso o bolandaka vraiment musique chrétienne. Boyebiye la sœur Adassa que je salue et sikazali. Bana projet moko na pasteur. Eza pasi eza mawa. Bandeko na ngande na ndoloba makamboyo avant. Et y en a net. Avant et panzana. Moi je savais. Na yebaki ke moto moko ezo ya kopela. Bande kolanga soto zongi na be mission nanga o na uti ko salawa mikolo o yeleki. Ba mission o na sali pona pasteur Moïse Mbie. Na sala ki be mission na yebisaki bino eloko nini o ezoleka. Entre pasteur Moïse Mbie na ba compte na ye ya WhatsApp na ba compte na ye ya Facebook. Mais restez connecté pour na rebalancer les bino vidéo et si kasko eko trouble bino au juste eza nini ezoleka. Au juste likambango ezo uta wapi ba publication ezo uta wapi nani oyaza na sima ya likambo bandeko na ngai. Solo la ki angona pasteur. Ngana abi pasteur nde nini awawa makambo boye zana batu moko o bazo monter bazo linga ba monter loko mo na internet. Tala boye.
Pasteur ayebisinga, je suis désolé. Naza vraiment désolé. Yo yebinga malamu. Oyebi makambo nini o ezokomelanga. Ngana bi oui, na yebi makambo ezokomela yo. Alobi eza na batu oyoyo o na olinga ngo otanga kombo te. Na na posa ya otanga kombo te. Na na posa ya ko balancer ba audio awate. Po esalake mususu po visibilité to po na natala masoki ndenge nini. Donc ça veut dire que Moïse Mbiye azobima ali abuma na mwana na bango j'espère bolandi moi muke audio na telebino eza na famille moko oye contactaki fin JF ifonge po alobela makambo yo alobela makambo ke Pasteur Moïse Mbiye azolinga abala mwana na bango azana mubali na ye mais Pasteur Moïse Mbiye alingi kaka kangameli kafwa bala mwana na bango Pasteur ayebaki ke mwasi yango azana mubali na ye mais azolinga kaka abala mwana na bango yango somona ba contactaki frère JF po alobela yango to a dénoncer yango tonga na moni makambo nyonso na komi suko ko analyser na fandi ngabi parce que Moïse Mbiye mutu moko awa wa Gloria awa wa famille oyo awa wa ndeko wana oya mi publia ki ona utaki kosala émission awa wa oya publia ki ke ngai mobali nanga Moïse Mbiye ye moko mwana mwasi veut dire a se publier ye moko aoloba ki ngai mwasa Moïse Mbiye akangisi asali ba montage na ye nasala ke émission yango awawa deuxième yango yo awawa batu ba contactaki ndeko na biso JF balobi na bango ke pasteur azolinga bala mwana na bango mais mwana na bango se abala na ye abima na via mwana na bango tout ça donc comme déjà ba problème ebele bandeko na ngai bosa bato amayele o bolanda abiso naspi penza ya bien Pasteur Moïse nde balobela ke wana Pasteur Moïse so totali na ane oyo malgré ba komba malgré ba nini balukinga na molili na moye simbite ba yeti na butu nyonso simbite soko moni na tongo bakangi bilongi soko moni bakomo bundiso ti na tongo po na butu esimbite aye vraiment ko proposer mutu mariage fille yango pas disponible est-ce ko boya soki ba oyo ba fille bazoya ko publier ba conversation ba audio o ba solo laki na pasteur po nani po ba bimaneti bango ne ba victime o ba lingaki na bango te ke pasteur aso kanga bango na makasi ide nini o ba fille na bazoza nango tant bazoya ko publier ba photo tant bazoya ko publier ba audio tant ba oya ko publier ba video ide eza nini to bosana te mokili koma olinga visibilité makasi mokili ekoma kolinga visibilité makasi totala visibilité zawadi azaki nango oya komi nango pardon nakala toyeba kiyete metango kaka pusani pembe na pasteur Mike ye moka ye ko s'exposa lobi okutu balobaka te abosani ke na mama ya bana na sa mwasi libala nyonso ana bosani po monike MK apusani pembeni na ye ba preuve ezaki ya nini ya featuring ba preuve ezalaki ya ba video ba preuve ezalaki ya ba photo yanga ya tellement moi ba preuve na profiter lango o basalaki ngala bino toyebite yango na ngana loba to bosa na teke monde comme otamula na visibilité et puis visibilité ezopesa makambo ba fille bazo ya Pasteur Moïse Mbiye asalinga boy Pasteur Moïse Mbiye alinga salanga boy Pasteur Moïse to bosa na teke visibilité ezali et puis na sima ba fille oyo bazo linga koya ko publier
koya kosala n'importe quoi eza na bato ba homme de Dieu o bazana sima na bango o bazali kofuta bato mbongo o bazali kosala nyonso o bakokosala pona nini pona kosalure image ya pasteur toyibi ndeni mokili ekoma kokendela soki muninga azoyemba nga pe nayembaka ekoza kote moko mona bayoki nga bayoki pe muninga elingolo batenga Inej nde na osala émission awawa bandeko na ngai baninga basala te bayoka baninga te tozaka na babono mona abone na nga ayoka pe neti nanyo ba sœur na nga mususu ya ba youtubers awawa omoni donc ezaka bongo engolo batende muninga azoteya boye ngai na kote ya lisute po batu nyonso baoyoka ka ye nga baoyoka nga te mutu na kombo na ye mutu na no de soki ndenge nini mutu na elongi na ye mutu na chance na ye eza bongo mokili etambola bongo siko tozonga nano na audio wana ndenge ezolobama wana ndenge eza boye tokutana kasi pa na ngai boye je t'aime beaucoup tout ça na l'apparence ya fille yo tozomona yo penza okanisi nde baolobaki aza fille ya milie fille yo mitu bafongola batala o batala bongo wana pasteur olinga meme na ndako na ye ke ndenge zoloba na audio wana ke yaka tokutana na ndako audio ebimi eloko ni ezolakisa ke audio wana ezaki pona fille wana eloko ni ezolakisa ke audio wana pasteur atindelaki yango fille wana to parce Moïse mbi ayebi nete ke ba registre bato po sala audio bongo po loba ndenga lobi bongo ndenga s'exprimer ayebi onte ke ba registre bato boza sûr ke audio wana eza penza pona fille Gloria ezaki pona fille o batisi aza na batatu wana ebele eza pona ye ayebi te ke nde eza boye mutu akoya na ndako na nga te makambo eleka amona te oyo Eliane eteya ye te 2023 oyo moi j'ai parlé avec pasteur Moïse Mbie alobai na nga na ngolo ya Nzambe atala nde Nzambe otambusa ye akobala la fille wana ndenga zane ka bongo na basu ya kitoko wana batundi na cité Bethel basu ya kitoko wana bomonaka wana na cité Bethel pasteur amemi bango na ndako nete a présenter bango te kaka poni kakoyo ya chel oyimaka musutu yaka na réseaux sociaux tobosana ke bato tolobela makambo bazaka bato bana mai na makila aza pasteur maza mutu Dede pasteur Moïse abala pete yo yebi ke oza femme mariée wana mobali na yo tango zo solola na pasteur Moïse Mbie yo moko mwa mwasi est-ce que lobai na yo ke oza femme oyebisaki ye ke obala bandeko nanga tobosana mbangwa émission na otosala ka mikolo bandeko na ngai na yebisi bino ke pasteur Moïse Mbie okutana na makambo ebele bazoko pirater ba compte na ye moi-même j'étais victime n'expliquer bino nabike tozo solola na mutu abike o pasteur boye siko eloko mona tuna kiye abina nga te kombo na si ba changer boye et puis mutongo kokomawa atindi ba audio na français na ye na ndenga zoloba me okokantango pasteur ko okokantango pasteur azoscroquer azozwa pe bambongo baotinde na western azozwa na tile bino ba capture d'écran awawa bozo bosa na bandeko na ngai
Soko yo ki voice wana olobi ke non, oyo penze a pasteur Moïse Mbiye. Koko manga habite, pasteur Moïse Mbiye azaka ba presse, omona raté na aucune église, fona na salaboya, aza mutu moko azo occupé. Makasi po, ta l'église a kambaka bandeko na ngai. Mutu wana koloba. Ngata na mona bino, na kena na WhatsApp mususu. Na komeli pasteur a répondre nga. Tangwa bengi na comprendre que wana nando solo l'année et a pasteur Moïse Mbiye te. Mais soki oyo ki voix, oyo ki voice, oloba ke non. Ala ki sabiso kasi yende kwa no alobi ke si tokutana deja ba na posa soba mona nzoto na yeso kinini. Ala ki sabiso kasi video ti. Publication a voice kaka. Yango preuve. Ya pamba. Non. Eza batu misu bakoko imite penza alobi. Ebi combien de batu bakoma koloba neti Mobutu. O kanse me Mobutu. Mobutu akufa tindeni alobi makamba mikolo. Nzoka eza mutu imite voix. Asali penza imitation makasi. Bandeko na ngai eza pasi, eza mawa na ba réseaux sociaux yo vitesse komo kende eza vraiment ya makasi. Cité Bethel eza bien, makambu nyonso ezotambola bien. Pasteur Moïse Mbiye azana l'aise azosala makambu ke na page no mona azo poster biloko na ye. Nga peta na yokaki ba na moni ba audio biloko nyonso oyoyo eyeba maki déjà na moni ke ba bimisa on a réseau na sona pasteur aza bien aza l'aise osa musana ye. Tant to salut tozozwa tant ya ko saluer emsu bato balekisa batan na bango kan église balekisa batan na bango ko servir. Il faut vraiment tozara na ba preuve ya makasi ba preuve o monanaka avant to ya koloba makambo. La fille wana alakisaka photo kasi oyo bakanga bango baza penza pembeni soit disant Gloria. La fille oyoyo ya mwasa libala eza na question ko ya ko publier te. Soki yo za penza consciente olobi ke non wana to andoso ane ya pasteur Moïse Mbiye olobi ne ke pasteur na bala pasteur auta kishosa te ya ko kangwa na poto na makasi ke ato bala na lingi yo kaka na kangameli yo ka mutoleki basi misusu te yebisa mubali oya zolinga yo ke na bala pasteur a ko arrêter a ko kango na makasi te ke fois memo kaka tellement yonde mutu ozani a mema yo na nini na civil a memo na coutume na makasi. Non, eza bongo te. Avant to akoloba il faut ko réfléchir. Biso pe bato to yo kaka to fandi na to loba est-ce que pasteur pe andenga zawana na makambo nyonso amona akolinga boye. Relation akolinga relation na ba fille oyo o batala mitu bapayon azomona penza ke o batala bango mitu eza passe eza mawa. En tout cas courage homme de Dieu eza na batango mususu o batu nyonso basimba mabanga baya ko bamba meza na batu misusu oyo topesa courage. Pasteur Moïse Mbiye aza pasteur maza moto aza pe na droit ya kopona mwasi na ye mwasi nini oyo a vivre na ye. Soki bomoni azobala te pona ba makambo nyonso faza la mayele aiba mwasi nini ya ko supporter makambo nyonso. Aboye koma lokola Matu Samuel ekoma soki ndenge nini o abalasi me ya divorcé ya momo asali boy yango somona zozwa tana ye ya ko réfléchir tana ye ya kotala nani oyoyo mama ya bana oya kokotsa na ndako mama pasteur ya Cité Bethel na lingi bino mingi ya mukona lingana na kabula na bino yango yo bandeko na nga Blandine Balila Nikonzinga kuvunisa de la grâce. Pasteur Mardoché na kakwaku na pesi bino bambote Irene Tumba bambote na bino vraiment zamba pambola bino tonton Brosson na bo sanité babone nyonso zamba pambola bino akokisa posa na bino abate la bino au nom puissant de Jésus. Alobi la princesse a mené bino ba nouveauté à sika. Donc tous on a test lim na biso oyo
CMT, la princesse Awiti Kobimse la bino, et tant que moi la mboka, ndeko na bino, bo soutenir mosala oyo. Balobi ete toza na te na biso ya slim mincer eza moko. Mais to sala on emballage mibale. Donc okoki kosala yango na butu, soko sisi kolia na mai ya tiède. Après okoki kolandisa 1 litre malembe parce que te o etambola na mai pona kokonda. Okosala yango 1 mois, 2 mois, 3 mois okozwa résultat formidable. Soki pe na journée okoki kosala te o eza juste pona cholestérol. Te na biso ya bio, eza graisse. Donc okosala yango tout le temps ndenge olingi. Eza na inconvénient te. Donc la princesse alobi après ba fête oyo tokolia mingi bo somba te oyo na Angola eza disponible, na Kinshasa eza disponible, tokotiela bino ba numéro eko bana ko traverser wana. Toza pe na batasi na biso ya te slim. Soki oza na besoin nango commander tokosalela yo. Toza pe na batena na t-shirt na biso na si omoni ngai yango yo, la princesse alati eza juste pour na ko encourager bandeko. Soko sombi mingo comme abonné tokopesa yo t-shirt moko. Donc bo somba bo commander nzambe akopambola bino eza musala nzambe tozoke nango toujours liboso e bo bosana te single na biso ya mon confident la princesse Aza chante de l'Éternel ayembaka auti ko bimisango e bo partager bo télécharger nzambe